Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote bele, bisika biso bizu bino. Boboto bonde kona mabota na bino nyonso. Bande konanga bambote bele bayenge. Bonjour, bonsoir. Na bande kona biso témoin de Jéhovah. Et sengo makasi na bande kona biso témoin de Jéhovah. J'espère que vous allez bien, biso pe toana biso bien. Voilà, voyage Jésus kende kitoko. Nazongi. Je suis de retour dans mon pays. Nazozonga bandeko nanga bino mo boyebi toana kati ya train fort le baka malembe pour na respect ya baninga nyonso toza na bango. Voilà, nazozonga sikoyo na Londres. Vraiment bilan ya Belgique ezaki très positif. Bandeko nanga moko pati moko pa café kande ezaka tokosala ndenga mokete boya ebele bandeko toana live together. Live together ne tombera jamais. Bandeko solitude ezaka bien te muta kosa yo te soko za yo moko, cela veut dire que oza égoïste. Ba égoïste nde baninga baza bango moko. Mais tango pa oza muto kabaka o partageaka olinga po partager nzoto na yo, olinga po partager sagesse na yo, olinga ko partager nyonso na mutu. Voilà, alors ce que nous avons mobilité, moi cité, il y a quand live together, tous ensemble, tous le mobile est bien, moi c'est bien, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas, boya ebele aux akito makasi. Voilà, bande konangai toza okende yangwana libanda yangwana toza kokende na vandinga moko nzamba bénir nga na chaise anga moko na voisin te train eza plein mais nga nazwi chance aoza na voisin te. Bon bandeko nanga, qu'est-ce qu'on peut dire? Toyini tosola moke likambo ya bilan ya Belgique. Nakendaki Belgique nayebi bien ke na na famille kuna. Bon, mais vraiment but nanga ezalaki namona yaya Yannick, namona ye tosolola mpe mo moke entre biso to na examiner nayeba réellement qu'est-ce qu'on doit faire pour na Yannick. Yango bino batatim Yannick ba merci ebele na ba soutien na bino na mbongo na bino, bambongo a poto eza bambongo a pasi. Nous sommes aux États-Unis, vous continuez à contribuer. Bandeko pour continuer. Vous l'embattez. Tout soutenir Yannick. À moi, mon malam. À moi, je suis très reconnaissant. À coller kakalamingité parce que azu attaque belé. Bandeko koleksa Yannick na média azu attaque et belé. Mais Nzamba za na côté na biso. Na biso ba opeto zu attaque. Mais comme Nzamba za côté na biso to bunda kaka to zaka balongi ba okoka biso te. Bande ko makambo ya famille ya bato okoti kuna na kati otie moto bato bakomi kobima bayaya babimi ba cousin banoko batataleki banani bakomi kobima ba o babosana mwana wana ya fait 15 ans. Bande ko ça fait 15 ans moto moko akipara Yannick azate. Moto moko akanisaka te ke mwana ya Germaine azala na Kinshasa ao souffrir bazalaka te balalaka baliaka. Mais moi si mo boye kaka mama koko moko boye na kombo la danoise na se sous les baobas to ye wana to koti makambo tozwi solution na makasi na biso te eza bonzambe so ezaki na makasi nanga mbele ti ya Yannick alinga amonana te, même Yannick alinga amonana te. Bandeko nanga ba collaboratrice nanga bato nanga pembeni la danoise tika makambo oyo bokomi mikolo botika koswana eza na ntina moko te ngai si bango na oswana te na ozongisa cœur sensible, cœur sensé, diablesse na place akotikala jamais kobongola motema mpona ndoki de naissance mwana ya nganga akobokola motema te mais azala ta na mwa conscience ya koyeba ke tout se paye ici bas mikumbo nazomema
ba désordre na nango na ndako ba mikumba minene oyo azala nango physiquement azomema ayeba aza na conscience ke euta pai nanga moko naza mutu mabe fami yeba yango wana bomonaki na memaki yango ndenge wana komema na memi yango nzoka nde akunda motu ya bomoi atimola libulu bandeko kozalanga na otambolaka yaya okamwaka bato bakipako te bandeko babengaka yo te neti ozalaka na famille te na nzela bape balobaka no kutu te ke oza kitoko obi oza mabe moto atiaka yo ka aza te yaya yebaka deja ke batimola libulu bakunda yo physiquement parce que nyonso eutaka na physique eutaka na spirituel soki na spirituel bakunda yo na spirituel bapakola yo lipata molili na spirituel basala yo mabe yaya physique na ekozala kaka mabe na mabe yango bomonaka topriaka totika makambo nyonso na maboko ya nzambe mpona ke spirituel na biso ezala toujours nettoyé ezala propre de façon que physique na yo mpe ezala malamu soki na spirituel na yo batia déjà masque de vieillesse yaya ocomprendre te oza no jeune oh j'ai 40 ans j'ai 42 ans j'ai 35 ans mais bato bazomona longa mokolo bazomona barite banini ozocomprendre te mais toi-même tu te vois belle anga na ya kitoko nga naza mome bato bazoba kitoko nini yango ozalaka nango cela veut dire que na physique spirituel na yo basi batia yo moto akala yango wana il faut toujours prier mpona spirituel ezala malamu ozomwa lokola bayaniki bakundaka deja mwana wana mais aza na bapapa leki aza na banoko aza na bacousine aza na bacousine mais aza mpe na bacousine mosusu baya na poto mais bakunda ye babungisa esprit na ye donc aza ka bongo mais ifale ka mokolo moko nzambe autilize bino na ngai parce que bino nde bopesanga nga information nga soki sans bino bafani sans bino baabone sans bino bato bolandanga nange nayeba yaniki te mais bosali tout boyebisi soki ya unique tosali oyo tosali grande sœur na ya monani komonana ya grande sœur na ye esali so malamu makasi epesi so yaniki esengo parce que ndeko na ye oyo abotamaki na mama na ye alivre ye na maboko ya banguna ndeko na ye oyo babotami mama moko alivre ye ateki yaniki nde batekaki yesu epai ya yuda mwana mobali alobi natikali na nani na mokili amimoni atikali ye moko na génération na ye aza na motu te me nzoka nde nzambe abanda koprépare ka na nzela ya la danoise Yannick a retrouvé grande sœur naye et la grande sœur de Yannick c'est l'enfant de ma cousine propre bandeko nanga botala likambo grande sœur Yannick akobenganga mama leki mama ya grande sœur ya Yannick tata naye na papa na ngai baza leki na kulutu moko na mama leki moko na mama kulutu bandeko mokili eza moke na kamwa nabi abo mokili eza moke tokutani kutu azotala akokotala ngai te so atenga bi nazomona ka mama na ngai mais oui on a des traits biso tozwa mingi kota papa na biso fo tozala batrait toyambani kitoko bandeko akipe ngai yaya Yannick kokoma na komi ntango atalingaka babila danoise tokende pa bathaïlandais basalo massage toke pa bathaïlandais bandika yo po nayebise na bi ifa nazali deja na barendez-vous omoni tozalaki na ser bebe na biso ya bebe topesi ye mbote ebele tozalaki na pacha bapesa bango deja rendez-vous fo tokutana bawana tes sœurs bébé na Belgique, des gros bisous à toi. Soka yoki kana okoma Belgique, c'est la seule. Alors la danoise soko koko bima te sa to kutanate.
C'est la seule. Non, il y a des gens qui aiment les gens. Il y a bato musu balinga bato kaka na linga kayo na lingo mais il y a bato musu soka lingio aligio. Dans son aé Belgique, ata pona 2 jours, ata pona 30 minutes, na kuta na toujours na bébé. Obo monaki notre sœur, elle est claire de peau. Na vidéo na to sala ki to zaki biso combien 4. Donc na mimi ngai pa ba thaïlandais. Bandeko ba massé ngai, ba massé pendant 1 heure du temps. La grande sœur de Yannick a payé cash. Ba massé dans le longoli bilamba nyonso na tika kana caleçon. Mas. To longwe wana. Kolia okolia. Komela, koseka. Donc j'étais vraiment non, to passer ma bon moment avec la grande sœur. To passer ma bon moment avec Pacha. To passer ma bon moment avec notre sœur bébé. Bandeko, c'était bien. Et puis, qu'est-ce que je peux vous témoigner encore? Donc, on a parlé, sa sœur et moi, tous eu principe, qu'est-ce qu'on peut faire pour Yannick? On a aide Nabino, avec aide de sa sœur, avec aide de moi. On va vraiment réussir pour trouver la solution pour Yannick. Beaucoup sont toujours compte rendu. Et puis voilà. Donc, et puis Yannick Kazoko remercie bien à tout moment. Et il y aura un moment, qui s'est na écran, aya ko singa bino ba merci. En tout cas parce que au Bossali pour Yannick, non, to lingani. Biso ba Congolais, il y a vraiment des Congolais de bon cœur. Au ba timbongo na bango musolo na bango makasi na bango pour Yannick. Pona nini pona mwasi moko ya motema mabe ka mwasi moko ya motema mabe mutu kozaka mutu moko aza motema mabe bisi mboka mobimba mais bato mitema malamu babongisaka bato kokonte. C'est ça qui est un peu compliqué sur cette terre. Si on t'a motema malamu babongisaka bato msumi 7 mine 5 6 mais mutu motema mabe akobebisa ba vie ya ba milliers de personnes. C'est très sûr. Loi wana nature est un peu compliqué. Talakaka guerre est censée Boulawayo de la presse yé moko a BBC bana mbanda misatu moko akoti na sama bele Yannick na Congo zo souffrir na moko akoma docteur ya mwasi akoma kako ya munene dépression ya minicho na bana baboto la ebana avant aller à l'hôpital à Tamaboma botala niveau moi nazaka na ba 35 ans akoma mela bakisi ya bata ba trouble mental. Voilà ba conséquence ya bata mitema mabe ko bebisa mokele to comme ya bisoko chité nazo kende kaka ngawana na nzela toza kokoba toza kokende toza komona nazo zonga na Londres nazani sengo makasi na équipe Londres nga mote na équipe na mobile nanga ya saki 2 jours et 2 jours azonga ki déjà na Londres nga na tikalaki pona na si ça ba makamnyonso comme c'était prévu kokutana na Yannick kotika na pena bakoko nanga parce que maman bango abanda osala bazana congé donc voilà yango na sikoyo nazo zonga na ngai. À part ça na vidéo wana bomona ki wana tozalaki bébé la grande sœur de Yannick et puis Pacha la fille la Pacha bomona ki Pacha azaki ne sengo makasi azaki très bien très gentil et tout Pacha ye aza mwana ope kaka biso to eda na sule baoba ope bino bo eda na sule baoba ba vidéo na ye ezati lelo na chaîne nanga azaki mwa mwasi oyo batata mikolo bazaka mitema mabe na poto ba moni ke ba yokoli ba mama na poto ba mama poto ba boyi bango batuli ale batata wana siko basala nini bakendeke na Congo okende kobala bana bato batata mitema mabe tango mwana koya bandi konyokola mwana ayeba banki te azala ba camarade te asala boye te
soki kaka asali boye kobeta bandeko Pacha abelela alors ndeko na biso bebe oyo bomonaki ya pembe wana na ndeko na biso mosusu na nkombo ya Rouge TV bakontaktaka ngai basungaka ye balongola ye na maboko ya papa wana basunga ye ndenge basungaka ye. Rouge TV asilisaka komba na ye te akata na katikati ake na ye me mama bebe alobaki akotika ndeko mwasi te atika ye te. Lelo ndeko mwasi nzambe abenir ye mikanda evandami azosala aza pose yaya nyonso wana nini esengo na biso tala lea nakomi na Belgique akobosana nga te kolia mbongo apesi donc nazongi maboko pamba te nakoti kutu na magasin ya Clarence mpo nalinga baproduit mingi ya Clarence mpo na otya na maboko na ngai kaukaka mwa mingi na ya kosokola elongi na ngai nasombi yango donc nazozonga gate mpo na nini bolamu eleki ebele nakoya wana na YouTube te kana betela bino masolo non fo tosalaka mpe baevre ya boye ya kosunga bandeko na biso. Naza na ka mosusu nazoya ya ndeko na biso ya mwasi akobenga akoexplike ka na ye oyo mpe bokozala touche ya ye kuta ezosenga mbongo ebele te soki kaka bato 5 bandimi ka kosunga ye na 50 ndeko na biso moko azwi solution. Donc ndenge eza wana bo bana deja kose prépare oza na mwa 50 moko na ndako boye olika osombela yango eloko moko ezanga ntina tiango pembeni parce que lundi ou bien mardi ndeko na biso ya mwasi akoya koexplike biso problème na ye eza nini bandeko tosungaka efutaka ngai efuti ngai na congé nakei efuti ngai nakende esengo natikali kozala na susi moko te nazangi kolia te komela te donc eloko biso nalingi kosomba na Belgique nasombi. Alors bandeko nanga tozala vraiment uni tosoutenir bandeko baa na pasi na nzela sule baoba on n'est pas là-bas kaka kolokota masolo kobeta akinganja asali boye boye te mais notre chaîne eza mpe mpona koyede baka lokola bayanik baka lokola Pacha bomoni Pacha eto esengo la fille était là une fille kitoko comme ça qui était derrière azali na ndo banemi ezala na nsima ya grande sœur ya Yannick mpona omonana oyo nyonso amonaki Pacha te oke kuna omona Pacha une fille très gentille reconnaissante soki ozo aider moto aider na kimotema malamu mais il y a des gens qui acceptent mais ko aider na motema mabe okomi obani bilobaloba te wana ko aider te fanda na yo faut zalo kwa ba sœur na biso ba sœur bébé azo aider avec amour. Il y a beaucoup de gens dans ce monde ils viennent donner des conseils mais aide abimisa mbongo na ebo aider ozo pesa conseil soki pe likambo ekoi fungolaka mpe liboko kabaka mpe mwa 30 mwa 50 nzambe ozongisela yo c'est pas karao fait kosala boye omoni na likambo ya niki bomema ngo boye na likambo bokosala boye mais bato bazosala ok mais bozo edeta ntango olobi chokolo yebi te kala fin ezosenga makuta en tout cas vous bandenge eza wana Yannick fa zonga bon Yannick ozonga opumbwe ndenge pe eza wana il faut bosala boye mpona ndeko mwasi tosala boye mais il faut donner yaya il faut donner si je donne pas esimba te esimba ndene so opesi te vraiment bandeko nasepeli makasi alors nakomokoma yanga na suka tosololi kitoko makambo nyonso eleki très bien tozwi baprincipe tokozwa tosaki mpe direct tosololaki na Yannick na caméra avec sa sœur avec son koko là-haut Yannick avandaka vraiment bandeko na ngai c'était bien passé makambo nyonso elekaki nango bien sikoyo nazozonga naza na une semaine na ndako alors yo ndeko mwasi yo ndeko mobali oza na souci ya libala yaya benga la danoise
botika la solitude eza bien te oza na motu moko bosolola bandeko esala toujours bien bengala danoise na 0044 74 59 62 52 17 obenginga tosolola toyebana mpona nalukelo mwasi ya bien nalukelo mobali ya bien ozala bien mpona yo inscription ezalaka toujours gratuite alors n'hésitez pas tenter chance na yo baoyo batenta chance bazwa mabala bazali bamosusu mpe bakomisa ti lelo na bazwi te parce que ntango mosusu yo nde oza mwasi na ye ozo kohésite ntango mosusu yo nde oza mobali wana akomisa ozo kohésite ohésitaka nini 4 ans yango oyo le 17 avril sous le nene ezokokisa 3 ans le 17 avril est-ce que boyoki déjà motu moko asambwe na internet te alors venez boya kokomisana live together ezolongola solitude site de rencontres bien organisé très sérieux mais ezaka mpona badiaspora oyo bavandi na Europe Amérique du Nord na Canada soki ovandi na Amérique du Nord oza na Canada oza na Europe obengi ngai soki oza en dehors de ça biso na tokomi kuna te wana pardon na nakomi kuna te na osala makambo nde malembe soki un jour nzambe akopermettre tokóma kuna tokomi mais pour le moment non na tokomi te toza na biso malembe tokende na biso malembe tosala oka malembe vraiment natiki bino bopartage bémission sen bandeko na ngai bolike boaime bopartage eloko teme na ngai lelo ezaka amour milinga linga baninga et puis partager kaba kozela merci te loba nga na kabaka bapesa nga merci te kozela ngo te natikala kozela merci ya moto te ni ya pasha natikala kozela te mais c'est que pasha asali ngai surprise chaque fois yaka na Belgique surprise mais natikala kozela merci na ye te il faut kokaba ok yosala bien makasi c'est le partage qui sauve oza na mbongo ebele ozobomba toza na bato mosusu bakokai mpenza kocontribue même 1000 euros soki kofi alobi avant yemba yo pesa 10 000 pesa bopesaka alors ke mbongo ezokende na bisala mabe mais mpona kosunga yaniki ondima oyo na kopesa na fin du mois mais yaya fin du mois ekoki namoni yango te namoni te yaya Maman Clotilde, bambote ebele de gros bisous, merci, ekomi bien. Ya yo penza na kobelela 200 euros na yo ekomi bien. Na lobi yango ya Maman Clotilde Bondo. Na lobi na montant pesi 200 euros. Merci. En tout cas, nzamba mona yo. Oza muta liboso tche 200. Photo belela yango. Merci nzamba mono azongisa ebele esike bimeli gloire ya nzambe kaka likolo na yo merci mama Bondo Clotilde mwana suka lia mingi ok bandeko na ngai nakomi arabe nakomi musulman bolimbisi nakomi kosambela na courant bomona susuki na ngai te bomona matoi mpe bien te donc tokomi obomba tokomi bato ya courant bamusulman basalama alaikum bisika kozwami monde arabe monde gentil bango bakabaka basala basadaka grande sœur na biso Akan Rita merci salam bisika ozali assalamu alaikum bino bokabaka ya yo mpenza otyaka yango tanga merci nzamba mona yo ma divina des gros bisous à toi yo pe yo chaka tanga Raissa Pindi nzamba mona yo nazo se souvenir bamso na otanga bakombo na minote po bolubaki nanga te bamso balinga te batanga bakombo na ba mais merci na ba soutien na bino nyonso des gros bisous botika malamu nga nazo continuer schéma nanga tango na okoma to solo la ka to kota live bye bye.